para tambo con ale, que para tambo. Ok, para tambo con ale, que para tambo con ale, bide, anu se kaolo makube. Ok, para tambo con ale. Coucou, boya ebele, na sous le baobab. Life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo mokote, papa, boya, to katalien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele ngayoyo nazunguka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo basalisa yo te nalobendo basalisa basalisa j'espère que oh moi ezaki question na ngaka ya wana o ezaki ya nécessaire na kotuna yango wana le reste etikali ngana osona Ousmane nakolo basaliso ayeba ndeni tokosala po yo kozala sauvé ok o mpona nga yango wana mais que Ousmane alinga yeba JR yo zaleki na ozoyebanga awa na ndako nani bozana nani ya misala mabe oyeba te oh, you know changer langage. Changer langage. Tant vous avez qu'on a le bic, maman ngana ou toi non. Tout bang. Tu voilà le bic. Tu as le bic au côté. Le bic maman. Biso mi balé tout là le tika. Voilà le bic na kanda. Ya tika na. Tu na kanda. Tango matela bis tout ça clair tout bang nzambe. Au moins des abouya. Au moins misalo nyoso. Au moins ni mutu. Ba makambo nyonso. Quand on est dans la maille, nyonso ya kosala kete Ousmane zwa o sala bo etumba o nyonso dans ndo kina libota na bino na famille na bino ye moko ko ya ko savouer liboso na yo ozomona eza nango simple omona ba ke biso toza pona ko panza te mais toza pona ko bongisa donc to memo wa midi 14h te ngande munganga eza kwa munganga toza na hernie est-ce que yo ko opérer ndé kono na hernie za munganga oza corps médical te donc muto za corps médical ne faut ça ni à opérer oui donc il reste wana botika mona na mutu na ngai na yebi nini o ngana kosa voilà c'est tout biso to leka na posa ya ndeko lokwa ndimi de yake ba délivrer ye esiliti ozolala boya ngonde Ousmane azali na mususu mais petit wana ya ka boye ndenge ndiye ndala de la mambo aso ya mère bani mais ndenge nini mama mongo zo koma lisu boye lokwa da bigete basalisa esiliti na ebite so alobi mabe ya non au moins siko Ousmane azozala na souci pour leki na ye akoma liboma na ebite oyebi yango na yebi te yo yebi ozala makati bango tu ba yebi to délivrer ngo d'accord mais je suis place mbona ngeza ndambo Aïcha
Yaya na ngai, oza yaya na ngai. Ekosala, je sais pas. Nazoloba na miso papa na miso azali ya bazali. Soki ngai meje na kota. Oui, ba kangi ngai kangi. Mais na koti na boutique na yo te. Sko mbongo zwi ndenge ni ya meje. Ya nazwi na koti kuna na magie. Est-ce que na koti na kati kuna na magie? Ayo. Na koti ata na maison muteka nde na vanda ki na zuma pa na telemi na kei. Na koti na magie ou bien na zala ki se benda mbongo ou bien. Yo kanga ki porte. Te nazoloba na yo kanga ki porte. Kuna to uti papa na ngai e kanka ya meje. Omoni copine na nga mwindu wana ye pe to zala na e. Bengela ngai. Yo wapi mwasi ya mwindu? D'accord. Aisha, naza na mbongo loti siko na vandi. Yuko ba cheki okopo. Kandi ba cheki. Omundi ba cheki okopo. Avant jouer loko pa ne faut sengaka. Yo kani? Yo sengaka te. Na ba no lobela o makambo a bendeni. Yo kana ngai? Vous simba eloko na ye na maison il faut lobaka na ye ko bomba ra shooter. Ebima. Maman. Papa. On s'est dit papa ça. Une histoire ya maman na maman faut comprendre. Kambu basala mboa. Shuka kana mboa. Ozo filmer kwa no ngote le tekai. Non là ça pour bandone babi. Na koso la ke makambo. Tour al boso téléphone nge bunga to zena yi. Emeja boy kontima. Kabo ya wanga na bandone babi ke ngai na koso la ke makambo. O siko papa o ekza deuxième tour. Allez papa vokape. Maman. Tu sais ngana. Soki ya solo kangi pour na mal chance. Hein? Ngana sala nga place bobuta kuna te kuna bobuta ki bochaki makelele ngaza muta makelele te. Ça va? Ngaza tranquille. Te no la sala deba. Ça le lote. Soyez la bien que matin bimi pété. Ça va? Papa faut qu'appelle. Où is it? Mama tango na cha oyo na ngaka sincère. Tango moni na zo cha na komi na niveau na cha oyo na moni ozolela mingi. Ça va? Yango moni na komi na cha na oyo, hein? Kopo Julanga moninga oyo bwaka ye na se tika ye soki mama ye beloko te mama bosola bien ya meje toza famille oza ya na ngai si ya moyen tambo etikali ndambu yebisanga pia ngai famille ko kabwana te ngana to ko ngana ozaka leki na yo ya timu kolo yesu akoya tiba ko bandela mokina ozaka leki nyo moi ndebe na zabu nazolo bana yo nazolo bana o nazolo bana yo zotala mutema ngamba depuis lobi bozaki na ndako noko ko bengo peta na kuzu pembele leki na ngai tala boy tina ndimi na ngako ya bona yana nzambe na lola ya mijina kopo kangi bozo boya ya mo kasi nazolo bana ngate na yebi eloko te na yebi eloko te en tout cas ceux qui tiba ko tuba mbeli ba tuba na yebi eloko te je suis innocente bosko kopo kangi menga te pani kangi yo Aisha ya mije Aisha papa nazande kona ye mama meje papa ata ndambu soke tika kizongisaka na mayele na ngana kibuzoba na ngai fumu oyo ye na ye c'est ça
est-ce que bokoki kokende komivanda te kuna bosolola boye esimba te wapi epa na bino etya makelele boye bozogaspire mpono moni kopo mpona elongo elonga na balabala soki 8 million na nzoto ça va abeke ye aza mwasi kopo oyo tozalaka na confiance ya motu te makambo ya kopo oyo ebomanga bana na ngai makambo ya kopo oyo ebelisaka liboma na bani nalakisi yo ndenge mwana mwasi akomi liboma na kopo na ye na nzoto azolongola azodeshabille bilamba ye moko samba simba c'est ça nalingi kokóma na dimension wana te mpona koza famille wana ezalaka soki moto ya libanda ntango tokangisi yoko polobi te wana nganga lukuta sala nga na mona makambo nanga longola chemise olati sie longola chemise olati wana sengele na se longola chemise olati tango wana tokopesa yo biloko longola sengle na te sengle te longola sengle boye pena omona ane bien boye na ye bien alongola yokanga mamna oloba te tikanga ina oloba na osamuso benga poani tikaza na sengle tika na yebi tikaza na sengle ngana yebiseke tokokende na ndako mpo kana sola na mama ya bio te kuna lupanga famille lukuta azokosa kuna ne place siège ezali tokita neka ndenge sa siko tokende na makolo tokende na makolo ndenge ayimila na makolo okoyimila mele lo bana ali kita na makolo bien bien s'il te plaît Ousmane déjà bien parce que c'est pardon ouais, voilà. T'as n'ayé pas ça la bataille kin. Quand il a expliqué au tien moto, ici sur sur la carte à l'époque, Kopo. Boem sa bataille kin, n'a payé au nazo kanga bandoki. Donc, batinda bambongo, n'a kangé la bandoki à famille. Kopo ya moyo.